na ba bavure ebele. Ok. Est-ce que Moutou Azali normal? Na makanisi ya moto. Et puis député provincial Eli Abila Kinshasa. Ouais, retourner à l'école avec caniveau. Oh là 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 là. Et puis pour Vanda au Beleli, papa Fati a retenu la mission Makamou. Na batonga likolo ya bakanivo. Nazo bandela boy. Député provincial. Ya ville ya nini? Kinshasa. Boy. Oh là là là. Est-ce que on peut qu'on imagine si quand tozali ezana caniveau yo ngana ko côté le manatier loboko boy. Moto ya boye esengeli mbula matari alanda ye. Bakanga ye asala boloko. Po na mutu ya boye. Nazali koloba ngo sans embâche. Na mutu ya boye na M23 bakesenda ni. Ok. Te, tozolo bela papa journaliste. Na mutu asali eloko oyo. Batongi likolo ya terrasse likolo ya caniveau. Po eza ba caniveau principal. Yaka na l'action lisusu. Nazolanda. Nakokoya te en tout cas. Nazali kotambola na ngele nyonso tu. Voilà. Oyo wana omoni ezali mai ezali kouta likolo ezali kokita caniveau mosusu. Yaka na l'action mosusu. Donc un individu azali privé toute une population ya commune. Tala lisusu caniveau mosusu ya secours yango ezali koya kokwea kaka awa. Ok. Soki bana barumbu bana zo na Kinshasa bato baza kozinda eza mpona mutu moko ata yo moko. Tango mbula matadi azwi mokana alobi esengeli kolongola biloko oyo ya ekotia petiela bato awa. Ebe ekotia nini? Débit de boisson. Ok. Débit de boisson, salle de fête, babiloko ba produit. Mais est-ce que ezali d'abord eza normal? Yo mutomi bengi ko zali moto zali défenseur ya population. Pourtant on va voter yo député. C'est pour aller défendre les intérêts du peuple. Exactement. Mais si yo muto zo kende ko défendre ba intérêt ya peuple, yo moko zali ko bomba population. Tango mayo etondi awa. Ce monsieur a pris cet espace, ça va faire 8 ans. 8 ans. Na lobi na 8 ans. Population ezali bazali ko souffrir. Ba mai ko zinda. Ozali kokanisa papa. Balobi na bato balobi bo signer kaka ya koloba ke to buka place oyo. Bo sengi na 200 personnes pamba ba signer, bato ba signer 1500 personnes. Oh là 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 là. 1500 personnes, 200 personnes. Na lobi na oboye. Bato ya quartier oyo. Ba sengi bango ba signer 200 personnes. Na FG ba signer combien? 1500. Balobi te. Bolobi bo signer 300 personnes. Bato babakisa misusu 300 kolo ba signer 1800. Et il y a la population qui voilà. Mais si avant que tu aies mikanda dans l'État, alors autant que l'État, c'est ça aussi le problème. Papa, tu sais que Bosembo, et puis Bosolo, Azaki député provincial, Natango ya Bakimbuta. Papi petit a confiance à Chantini Ngobila. Na lobby na papi petit à Chantini Ngobila. Na lo bango ikambo sembo yangwana. Yangwana basaki ba maguyo. OK. Hein? Changement de fréquence, changement de système. Là on va tellement à lobby que on continue à bousso bolti. Il faut emballer par des systèmes. Mais bako ba compter comme ba compte à rendre tout na ba politique. Papa, compte à rendre yo zali mopandi sango. Ya monene. Yo va compte à rendre zali à place. Ok. Après, comment on a bossolo nous? Yango yo penza au palpé. Aux alliés journalistes d'investigation. Oh yo ça un compte à rendre 10 francs et tu vois. Compte à rendre boy. Le fait un compte à rendre. Ce qui bon compte à rendre, faut le compte à rendre c'est comme sous. Yo kuti mabele à l'état de mes amis. Pourquoi comme à un niveau, ce qui veut dire basani, babakisi mabele ndé yako bakisi. Exactement. Hein? Au moins, il y a un tata na télémi. Wana ezali tuyau principal ya régie des eaux. O ezali ko dekanana po epesa batumai. Ozi pena yango kundi. Ozi pena ba singa câble ya SNEL okundi kaka yo moko. Bon, na éviter ce que ça compte à rendre. Wana ezali nini? Wana ezali podium. Est-ce que bandako beta ndule? Surtout ba répétition à bina filé. OK. Petit na la pression mbote nebi ko ninga trop. Samunda. La personne bote makasi bila filé. Et c'est kabila fila bana répéter podium ya wana.
ayebisi a démonter podium là soki ezali compte à rendre bayika babuka ngo imbabi récupérer biloko nyokende na yo kende koluka esika mosusu osala makambo baninga basali baplace akuna mosika akende osala yango meme na nzela ya bakongo na nzela bandundu akesala yango na banzele bamaluku oya osala yango papa tolobi pa tozongi epai awa tozali na kati ya cité en plein centre-ville. Ne sika be osala bato basalaka babetaka baconcert place ya boye na kati ya beau marché nde esika lero okotala oyo babuda bandako ya minene na onatra esika bato minene bavandi nde yo 17h 18h ndule yango wana concert papa tile mosu 2h du matin éducation ni bomemela bana na biso et puis balobi mpe ozali un élu ya ville ya Kinshasa éducation nini to eloko nini bato bakoki koprofite na nsima na yango na nsima ezalaki bongo contribution na ye toloba awana ifo tuna ye nde fo ayeba